molimo pona Yesu Masiya ndenge moko pe na molimo kaka pe Satan alinga ko récupérer bato ebele na filme na biso tolanda attaque spirituelle. Oui mais oyebi mbalo yo esengelo kanga na misu na yo oko bandela subo eteko te kanga misu na yo. Oh s'il te plaît banda ko kanga miso o gagner ça va na kangi o kangi très bien na tangi 2 3 ah bandeko est-ce que si balova yo po ba mourir ba yebi ba geste yo batu ba yebi makambango basala boye est-ce que lingi to balana ou nzambe na gai oui bandeko tala réponse ngo ezela kutu te oza rêve ya moi sinyo sona bomo na ye tango apesi réponse célébration milulu e bandi makeba bon Alexandre Loté je t'aime mon amour bon j'aime ça nalingaka yo pone loko yo ba surprise bien mabala pesa na nzela na film na biso tomona mwasi oyo Jane na mobali oyo Philippe. Mon amour na pesa nini merci parce que tolekisi bambula muka kitoko na bolingo ozaki mobali moko oza le meilleur. Ouais ngape na koloba merci chérie bien que naibi ke nazana pe na ba faute na nga na lingo yeba pe ke na mokilo yo y a pas d'homme parfait mutabonga na yazala raté ah na yebi olobaka ndengwana mais na kanisaka na ba mibali nyonso yo za meilleur taloza champion oza penza papa nanga mama nanga ndeko nanga famille nanga mokili nanga pe webi jamais mais mama nanga oyo ayeba bosani ye esengeli na luka solution avant que makambo ekoma grave lobisima mosala nakende kotala Philippe comme ça nayeba nini tosala o nzambe esilite oyo bureau na ye esika je na salaka akomi na bureau suspense désordre bien organisé désordre sans explication akomi boye akati musique secrétaire oui madame akota boy nani akoti na bureau na ngai mama naza na idée moko te nalobelaki oke bureau ezaki ya kokangama oh ça va kena to gérer ka salaire nanga ti wapi combien de temps na bana dépendre ka na yo boni boyeko na yebi na komi loko la charge pa na yo te koloba boyete jamais okokoma charge pa na ngai bolingo za sacrifice et ça ba charge te merci merci mingi oza penza oyo nzambe apesa ngai soki mpo na yo te na minute oyo nenga nakamwa nenga nazala wapi oh ça va boyete ça va nalingi kaka de opesa nga CV na yo nde nakotiaki na bakompani mpe nazosala nyonso na ndimi ke kompani moko ekobenga yo oh nalo merci chérie pe naza reconnaissant pa na yo po lokolo sungi nga nazwa mosala oyo siko nini susu nakosala oh na mwasi malamu oyo nzambe apesi nga boye oh banzela na nge fongwami merci lelo tosuki wapi ah mibali mosusu ba poison Philippe na nyonso nga na leki na yo o tomoni nga na yo na kondima te vraiment otiki nga na kende ka boye ah ça va na kena ngai likambu te bon est-ce que boseni ke babenga nga déjà na mosala nakanisi kutu naya kolobela masolo yango puisque kaka yo nakoki kondima oza mokili na ngai kaka yo okoyamba masolo yango metela makambo na ekomona ça va na kena ngai nayebaki awa natiki yo boye
na olinga o kaka kende o kaka pardon kende tikelanga kimia na mobile na kolanda ete nzoka nde moto asalaki ye malamu ye mpe babengani ye na mosala mbanu akende kozula ye mpenza moke tonga maneke mwana popi. Quelle histoire. Ye patikali bandeko motema ezongi na nsima atali mwasi oyo asalaki mingi mpo na ye. Oh bandeko keba koyekele nanu mawanoki te. Parfois mabe asala na kala ezofuta ende lelo po eza teke na nzela oyoki mawa moto azolela yo mbala moko oyokele mawa te ndeko. La Bible dit que ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Po bato mususu bazo moissonner kaka makambo basalaka. Mais po na Jane bandeko toloba mingi te, histoire eza no molai. Tango atamboli bandeko moto kosunga nde nani? Bandeko awe beti motema. Keba maladi ebeta motema za na kisi te na pharmacie. Eza pe na monganga te wako koka maladi wana. Suka nango kaka présence ya bien-aimé. Jamais boko remplacer bolingwazo ke la posa. Na place bo pesa ye cadeau ya motuka, to elamba to bijou. Nyonso na romona ngo pamba. Mbongo nyonso banki bo pesi ye bandeko kotondisa yete. Bandeko ayebi mutu na ya. Po apona ye na mibali nyonso mokili. Po ayebi bisika chaka ye. Ndeko ayebi mobali yango côté tendresse danger. Oh bandeko côté ba parole ya bolingo aza somo. Bandeko côté ko sala ka ba surprise aza. Lelo mobali yango aza lisusu take na ngambo. Tango bolingo ekata na bandeko misusu posa kokufa. Tolanda. Ndeko nanga sambela makambo ewumela te. Eswaka ata mwa seconde to mwa minute leka. Poso ki evandi bandi kolala mikolo. Tokoyoka sangwawa. Voilà mokile suki. Mosale kufi. Bolingwe kufi. Et voilà nini kaka etikali. Ye mo kaka yebi nini etikali. Mikolo ya pasi po na mwana mwasi pauvre Jane tango wana zolela abendeli na coin moko boye motamo na ete po basusieli ye makasi. Yaya yaya eza yo te limbisa pardon nayebi yo kasi oyebi nga tobosani ka boye aprometanga libala asalaka nga ba surprise etikali kaka ba souvenir akokauka abandi kobeta lisolo abandi kotalisa mwana mwasi tala ndenge ezalaka sukali tala ndenge ezalaka siki mwana mwasi lelo Jane bande komonda déception akoma blessé de guerre mokolo bapropozaka libala na mwana mobali oyo est-ce que olingi tobalana abandi koloba tala lisolo ndenge ezalaka esengo ya vi na nga nzoka ebaluki mwana mobali nzoka bamenasaka ye na butu abeti lisolo ndenge na biro na ye patron na ye amonaka elilingi ya demo moko likolo ya dossier Jane akoma boye abongwami nzoka ye te batak spirituel wana patron lobi Jane kompani ndimi mosala na yo malamu effort na yo esali un plus na compagnie mais vi ba réalité oyo okotisi lelo toza na contrôle ya situation te yango na nous sommes désolés to se décider okende tala ndenga sokanisa makambo nyonso bandeko si tomonaki yango aye kotala fiancé oza na ndaku telefone yo na benga baswa tete kende na porte kuna beta porte yo fongola oboyi kofongola likambo nini nzoka nde batelemisaka libaya akendaki kozula ye moke tonga taille olympique mannequin Philippe lelo komi boye
mamango solo bakaye kotala nsoka yeyo ba réalité bandeko etikali masolo siko no mone ndenge nini. OK, ça va. Bon lobby nazanga libre soko ya lobby comme ça tout le monde bon ça va. Bon nazana choix te na minute oyo fona ya kaka te osana choix hein likambo te lobby to luka ya. Merci siko tokuta na wapi to sa ndenge nini kasi. Bon ça va na ya pa na yo oyebi nda kunanga ona yebit. Oh désolé te ça va pesa nga adresse limbisa na bosani. Ça va, merci hein. Andimeli prophète Nanzela Moninga. Moninga oyo prophète azana problème alingo sungaye. Oui prophète. Nazana posa lisungi na yo. Hey Nzambe tala mokili. You have been having a oza kolekisa tango ya bataki pe bato baza ko éviter yo parce que oza na problème. As a matter of fact, you just lost your job. Oti ko perdre mosana yo. Oui, c'est vrai. Pe fiancé na yo akei. Disengaged you. Aboyi yo. Pe akiko zo mosi mosusu. Oyebi yango ndenge nini? Hey. I am nazali moto moko molimo. Pe namonaka makambo nyonso molimo. Nalobela kioti. Nalobela kioke moto yo, moto moko ngoya. Sikoyo mamango mabe oazo déranger mobile na nga wana oaza ko attaquer ye na molimo boye ndenge nini nazalaka pa na nga lingi nini ngane likambo nini oyebi mama na yo azalaka na alliance na mokili ya mai pe mama wana aye kozwa eloko bayokanaka na kala mais nazo comprendre yo te. Est-ce que cause la claire na yoka yo? Et les cas bamboule belé avant kutu yobotama. Maman na yo azalaka stérile, azalaka kisita avant abota avant yobotama. Wana balini na papa na yo. Abeti li solo nganga lobi boy. Nzoka mama na Jane yeyo. Abandi kolela. Kala mokolango ponge katani. Nzambe pona nini kaka ngai nzambe 10 ans yango yo vraiment libala kitoko ata mwana te. Hey siko baninga nanga oyo baninga babota bana 3 4 5 mobali akati pongi wana papa na Jane. Mes chéris, oh lini lisusu. Ozolela lela likambo nini? Lobela ngai. Makambo ngoso olobela nga pe mingi yango, mais ozolemba te. Tela condition oyo ya kozanga mwana oyo kisita oyo. Pesinga mawa. Ezozangisa nga bapongi na butu. Nazo sepela lisusu te. Oye bien, oza ko se déranger pe mingi. Tika, nga na sa kolela. Esalinga pasi. Tela, oza ko se plaindre te. Kasi batu na yo na famille bazoloba loba bazotika nga na kimia te. Tala kaka esali 10 ans bamonaka na botaka te bazomonaka ndenge moko siko soni te bazokanisa na komi mobali. Ozosala ba confusion na makambo bazoloba conception na bango za ya bango ngande mutu na bala yo pe nalingi yo bolingo ezali c'est tout. Oyo bat bazoloba eza nango na conséquence mon côté. D'ailleurs oboseni ke docteur alobaki ke biso mibale toza na biso malamu toza na problème te. Eza na espoir ke torobota bana. Ozoyeba te makambo ndezo kende. Ozoyeba te ba conséquence lobi. Soko yo za na place na ngai. Olingo bondela ngaka te na oh malembe. Siko lingo miboma. Nzambe pona nini ka ngai. Yoka. T'en fais pas. Mobali azaki na kimia kotela Nzambe elikia ezalike un jour barobota. Nzoka mamande pasi na pasi. Ba souvenir ya kala ezongi toko continuer bongo histoire. Gardez rendez-vous pour la deuxième partie.
wana tokolanda bongo attaque spirituelle suite à ma solo. Merci et à la prochaine. Film na biso totanga bongo titre na yango attaque spirituelle, deuxième partie. Voilà tout l'on les solos continuer. Mama na Jane yewa na tozongi na lisolo nine salamaka mokolango afandaka na ndako. Oui, nani wana kota porte za kofongwama bato bakoti. Mama mama bienvenue boti musika mama ndeni na mboka kuna mama eboka so memeli biso nani yawo boy mobala ngasenga ki ome maboya wate taloza zoba yo mwasi oyo ozoba nani ndengwana ozomona te mama boya zobenga nga domestique po anini akolanda ete zana kimia kobanga te oyo mwasi oyo azanga tina na kati ya acha kaka na libala bato mama ozofinga finga nga boye siko ozobenga nga na bakombo nyonso liboso mwasi oyo memi na mboka oyo kofinga nga liboso na ye sikoyo yo sa kisita te yo kisita te yo zali tango olie bana na yo moko na libumu olie otondi te mbongo mwana ngai olie ekoki yo te ok soki ozandoki te preuve eza wapi lakisa preuve kozandoki te tala tika ngai yo mwana ngai oyalere nini epesa réponse ko tika ye ata boyi ko répondre tika ye ndoki ayana pokwa malamu sikoyo kene na kati kuna lambele biso biloko kolia tona nzala o nalobi kene na kati lambele biso ko bapa ya bazawat na comprendre aza mama bokilo na ye tango mama bokilo ye auti mboka ayena mwasi kela na ndako siko ozolela nini nalobelaki okino makambo ngo eza ko affecter yo eza ko affecter nga mais eleki ndelo pardon o eza so moi ko supporter zate na ko kateo sikoyo na ko katiko supporter teo siko ngande motu bafinga basoni balobela nga na mokili mobimba ngam nazomona pasi yo te bafinga yo nana zofinga yo mama na yo mama no mtafinga nga yo kombo ni na benge ngati yao na sambo na misu ye mona mosi wa uti na mboka yiko pesa yo mama azali awa mosi mboka uti wapi olikola bana ngati ngo omoni bango te libanda kuna fokotawa mwana mosi mboka uti mboka bayeba kabelo ponga na zobota te baza wapi peut-être baza na chambre bapaya kuna kuna yo kasoko yo kasango na biso bandeko komi boya biso tolukeli solution boyi vanda na kisita na yo kobanga te nabaki solo na mama malembe ba continuer bongo pourquoi sikwa komi nzambe abandoloba pone kama mabota na biso bosana na okipe likambo ngamoko nayebi na nga mama na ngai nayebi nini azoluka telo makambo ke kosala na ndako na ngai auti mboka ayilinga mwasi nga nasala nini moninga eza terrible olingo lobaki no ozolekisa nde makambo boyi na mokili oyo ndeko na ngai mobali na nga na bato na ye tela ndenge sikoyo famille ne baye kosala patience esili bango bamemeli mwasi mosusu tela nga lelo na bambolo nyonso vraiment babengana nga kaka boye moto mosusu auti mboka ye kozwa place na ngai naza na confusion olobi osa na confusion tala makambo ekolekelo kaka boye te esengeli osala quelque chose mbangu avant ko perdre mobile na yo mwasi mosusu azwa ye lucy siko nasala nini nayebi na nga kutu te o nasala koboni bon ça va nayebi nini tokosala nga nayebi olingo loba oyebi nini okosala oui kobanga te nayebi ok ça va tokolimbisanga na bamaniere na memeli makambo yango napesa nini omela zela na koyela eloko ya malile bisika boye yoka batentation ndenge yaka
Oumeli obotaka te. Moninga koyena conseil oyambi mbala moko. Mo ndeko na ngai Nzambe atalisi ngai ke na maboko na yo namoni bebe. Kala mingi te okoyoka kolela mwana na ndako oyo. Amen pasteur. Eloko etikali yo ndo ndimela Nzambe. Nzambe akosala kasi yo ndimela ye, pe ndimela prophète na ye. Po Bible ezoyeba na biso na 2 Chroniques 20:20. Ekomami boye ke confiez-vous en Dieu et vous serez affermis, mais confiez-vous en ses serviteurs les prophètes et vous réussirez. Pasteur, nalobela yo. En tout cas maloba na yo epesinga courage. Bon elo musuna liko sérieux zake kondima na biso kati na Kristu ekoki kolongwa te koningana te. Tozali convaincu, toi na confiance na Nzambe oyo. Père opesa biso mabota. Merci mingi pasteur. Pardon, en tout cas zana courage. Tika te kondima no elongwa. Ko kendaka te nesika oyo Nzambe aboyo kende. Te wana kutu na okoma te. Kondima na ngai eza na kati na Kristo. Pe jamais eningana kapamba pamba. Toza convaincu que un jour kaka Nzambe wana akokokisa ba promesse na ndako. Amen. Merci mingi. Soki Nzambe abenganga lokola mosali na ye pe a ordonanga lokola serviteur na ye pe alakisinga vision esiko memi bebe na yo nayebi ke dans 9 mois tokoyoka kolela mwana na ndako oyo. Amen. Ndimela Nzambe pe zana kondima. Monsieur Raf, ngana kela ngai. Pesa mo sino mbote. Merci beaucoup. Au revoir. Ma tela makambu papa nango salisho ya malamu. Batu balukaka Nzambe bazanga kate. Baye balukaka banganga bazanga kapete. Tela papa sika ke koyoka toli. Tela kasi mama sika zoni ata. Amen. Nelina loba. La reine des esprits andima ki apeso mwana. Et merci mingi, nganga merci. En tout cas dans un sengo. Kasi aropeso na condition moko. Condition ni susu ni ko nganga. Condition ni. Esengeli ome mama na yo awa tanga okokisa 5 ans. Akoso bongo initiation. Bongo akenda akosala ba instruction ya la reine. Te bongo te. Te mosako lipola nini? Est-ce que c'est l'homme musuna kosala te? Et loko kako ekosenga naso tambongo na futa comme ça moi nanga zo initiation oyo te. Nandimi kasi. Na sala kandengo lobi. Omoni bandeko. Nzela ya nganga, nzela ya molili, nzela ya ba condition. Keba Bible zolo ba fouiller les mauvais compagnons. Nalinga moninga nanga oyo, mais na tango apeso conseil mabe ko linga pe conseil yango te. Parce que nzela oyo eza na ba conséquences oyo yebina noté. Voilà bato bazanga ka patience. Balandaka conseil nyonso kaka po solution ya mbangu. Ndeko nanga mwasi eloko mbangu yango satana pesaka. Tango akopesa yo lobi akobotola.